Zambe yo jali, zambe nanga, zambe nangu ya nyoso. Ana jali ko gumba mela yoshilo, lokumo kembo na yo. Zambe yo jali mosungi nanga, zambe nangu ya nyoso. Ana jali ko gumba mela yo papa, lokumo kembo na yo. Poete o jali zambe, ole kili kolona nyonso yawe. Ana jali ko gumba mela yo, lokumo kembo na yo. Zambe na bikama yo jali zambe, ole ki satana nangu ya yawe. Ana jali ko gumba mela yo, lokumo kembo na yo. Zambe na bikama yo jali zambe, ole ki satana na nyonso yawe. Ana jali ko gumba mela yo, lokumo kembo yo. Zambe na bikama yo jali zambe, ole kili kolona nyonso yawe. Ana jali ko gumba mela yo, lokumo kembo na yo. O kiti abokozi na yo, yasunanga eko umela seko. O nelivanso yo yevuti na yo, yasunanga eko umela seko. Poete yo jali zambe, ole kili kolona nyo. So yawe ana jali ko gumba mela yo, lokumo kembo na yo. Zambe na bikama yo jali zambe, ole kili kolona nyonso yawe. Ana jali ko gumba mela yo, lokumo kembo na yo. Oh, kiti abokozi na yo, Emmanuel eko umela seko. Oh, nelivanso yo ewuti na yo, Yesu nanga eko umela seko. Poete yo jali zambe, ole kili kolona nyonso yawe. Ana jali ko gumba mela yo, lokumo kembo. Zambe na bikama yo jali zambe, ole kili kolona nyonso yawe. Ana jali ko gumba mela yo, lokumo kembo na yo. Zambe na bikama yo jali zambe, ole kili kolona nyonso yawe. Ana jali ko gumba mela yo, lokumo kembo na yo. Zambe na bikamwa, Zambe na nguya nyonso, na pambolio na tongo alelo. Je te suis infiniment très reconnaissant pour la grâce na yon Zambe, ou accordé na yinkolo, et te namona 2023. Alléluia, na pambolio na yo. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu ne peux en aucun cas changer. Zambe nanga na pambolio, mo bateli mana, mo bateli abomo nanga, mo bateli adibota nanga, na pambolio Zambe tata, kola mka Jesus na tongo lelo. C'est une grâce qui vient de ta part. Merci Seigneur notre Dieu pour la grâce. Merci Seigneur pour cette nouvelle journée. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. En toi il n'y a ni changement ni ombre de variation. En pambolio papa, na commission na yo Seigneur. Manso Seigneur au sal, na butu ya lelo, papa, o bundela kanga bitumba o misnanga izali komonate, na pambolio na tongo lelo, nambe mo bateli ya bana nanga,
Alléluia, Nzambe Tata. Mobatel Nangai, Seigneur, Namboka Oyo. Alléluia, Nzambe Tata. Napamboli Monene Nayo. Mobatel Mana. Nzambe. Alléluia. Mokote Wako Kaninayo. Mokote Wazalokola. Tu es le incomparable. Tu es le seul vrai Dieu. En toi, Seigneur, j'ai mis toute ma confiance. Alléluia. Nzambe, na pesa bolenge nanga. Na kumisio. Na tongo alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit que l'heure est venue, elle est déjà venue, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père. Hey, alléluia, alléluia, adoreront le Père, alléluia, adoreront le Père en vérité et en esprit, bien-aimé dans le Seigneur. Namalobanayo, Naloembo, Yaya Tango Salikoya, Okuti Loembo, Kota, Soko Ebiango, Soko Ebite, Bandako adoré Namaloba. Alinga Kaba, adoration. Père, je te bénis, je te rends grâce. Papa, merci Seigneur notre Dieu. On a kokutanisa, ozali kokutanisa, biso tongo nyonso. Papa, kombo na yo ekumama, kombo na yo esanjulama. Élevons le nom de Jésus. Alléluia, bénissons son nom. Alléluia. Bénir kombo na yo. Nanda kunanga na vie nanga, na journée, que ma journée, Seigneur, soit remplie de ta gloire. Que ton règne vienne, Seigneur, pendant cette journée, et que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Papa, qui ne te craindrait, roi des nations, c'est à toi, Seigneur, que la crainte est due, car parmi les sages des nations et dans tout le royaume, nul n'est semblable à toi, nul n'est semblable à toi. Et yonde mutosala, wezaliko monana, na wezaliko monana te, le Dieu qui pourvoit à mes besoins, et Jéhovah Rafananga, et le Dieu qui me guérit de toutes mes infirmités, na pamboli yo papa, ha kumismonene na yo, pete jali merveilleux. Merci Seigneur pete, o pesinga bandeko ya kokamba, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Alléluia, Nzambe, o Nzambe monen. Mon bateli malam mon papa et ndeko nanga ndenge Seigneur a bateli biso na 2022 tozana bomo na 2023 tozali koka basusu 2023 et pas inaye papa a batela. Alléluia. Soki o bateli te, mo batela ko batela sepamba, batela nga, batela famille nanga, batela ba poche nanga, batela peuple oignon son zombe, batela bango zombe tata. Alléluia, batela biso, mungu na mona biso te, et na 2023 oyo, apato mona monene na yo, protège-nous Seigneur contre toutes les attaques de l'ennemi, protège-nous au Père, parce que tu es Dieu, protège-nous Seigneur. Alléluia papa, kotika biso te papa, au nom puissant de Jésus. Seigneur, pardonne-nous. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Nous sommes tous tes enfants. Pardonne-nous, Seigneur. Et pitié, Seigneur. Alléluia. Manayo, papa. Manayo, Nicolo Nabiso. Manayo, Seigneur. Manayo, Zombe Tata. Alléluia. Autant que les bisous m'abungate, papa. Efface toutes nos transgressions, jette nos péchés au fond de la mer. Alléluia, Zombe Tata. Eh papa, na aucun de sous nana, ce qui est pas inayoté, Seigneur notre Dieu. Si tu gardais les souvenirs des iniquités, ô éternel Seigneur, qui pourrait subsister, mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Pardonne à yon Zombe, à Kotanade 2023, oyo Zombe Tata Nazala. Seigneur notre Dieu, que vous effacez ma soumou n'anganyoso, n'est-il pas écrit que il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, à part condamnation mon côté, réclamation mon côté. Alléluia, Zombe Tata. Seigneur, cher Saint-Esprit, s'il y a un péché enfui en moi que j'ai oublié, que j'ai commis dans ma vie, révèle-le-moi, Seigneur. Révèle-moi, Seigneur, afin que je puisse me repentir. Alléluia, Zombe Langa. Alléluia. Yamba biso na tongo na lelo, Seigneur. Accueille-nous, Seigneur. Agrée-nous, Seigneur. Écoute nos prières, Seigneur, ce matin. Nous sommes tous tes enfants. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Nous sommes tous le troupeau de ton pâturage. Papa, agrée-nous. Au nom de Jésus. Bien-aimé, il est écrit qu'il a été offert pour nos offenses, mais il est ressuscité pour notre justification. Papa, justifie-nous ce matin. Justifie-moi, Seigneur, que je puisse trouver grâce à tes yeux ce matin. N'a trouvé grâce en Zombe Langa.
yamba papa, ngolu na yo, ezali kolonanga, alléluia papa, ngolu na yo Seigneur, alléluia. Mesdames, tous obéléla, makila, a effacé ma baignonce, et ma sous-mognonce, côte nabo, menabiso. La Bible nous dit que si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Yangode, na ma baignonce, papa, sokolanga, sokola cœur, nanga, et sokola conscience, nanga, na makila na Yesu. Et de koranga ebele bazali conscience na bango ezali pourri yango zomona ke bitumbe ezali mingi na mabala na ba famille na ba nyoki onani tango ke conscience ya mutu ezali kosala te soki conscience ezali pourri yango nde omona mutu atomboki mutu afingi mutu abundi mutu asaleko mutu aibi ponani conscience ya bonzambe ezali kosala te papa purifier conscience nanga makila na Yesu puissance ya makila et Seigneur ils le partage na ngai na tongo la lelo na journée mobimba na tambola na puissance ya makila au nom puissant de Jésus alléluia puissance ya makila na tongo la lelo puissance ya makila na tongo la lelo bien-aimé dans le Seigneur révélez de puissance ya makila alléluia ils le partage na nga na journée mobimba alléluia puissance ya makila na katendako puissance ya makila na katendako papa na sok makila partout na meli makila na meli bana nga na meli ba membre de sa famille ma puissance ya makila tongo ya lelo to yeli bosona Yesu Masia alléluia alléluia puissance ya makila alléluia na banzela nyonso doko tambola journée ya lelo puissance ya makila na nyonso toko simba lelo alléluia puissance ya makila na nyonso toko lia mukolo lelo alléluia alléluia ma puissance ya makila et couvrir bana ngai zombe alléluia couvrir les familles ngai zombe alléluia et puissance ya makila couvrir peuple oyo zombe couvre le Seigneur par ton sang puissant alléluia tongo alléluia bandako na biso sele yango na makila na yo banzoto na biso esprit na biso ba âme na biso sele yango na makila bien aimé dans le Seigneur il est écrit que il y a la victoire dans le sang de Jésus-Christ. Yango 2023, toujours déclaré Elonga. Alléluia. Échec à la musique canabiso. Na 2023, toujours tatola Elonga. Elonga Yesu Masia. Elonga na tongo. Alléluia. Elonga na journée Omobimba. Alléluia. Elonga na janvier. Elonga na février. Et na décembre. Toujours la balongi. Seigneur, n'est-il pas écrit que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs? Et bando ki balonga ngaite, Seigneur. Et maladie longa ngaite, et koufe longa ngaite, et becheke longa ngaite, avanini, ya monde ya ténèbres, et loko mokote ya kanza elonga ngaite. Kanza longa ngaite, bandoki balonga ngaite, et Seigneur balonga pe bana ngaite, balonga pe famille ngaite. Alléluia. Na tatole longa, na journée mobimba lelo, alléluia ilonga ya makila, alléluia ilonga ya makila, na mukolo au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Bien aimé, tant le Seigneur tozobe la molimo santo kambabiso na 2023. Alléluia, molimo santo na zambe touche-moi. Alléluia, conduis-moi. Alléluia, molimo santo na zambe. Alléluia, alléluia, arrose-moi. Nakaukate papa, nakaukate molimo santo na zambe. Ndakuranga ikaukate, ministère o ikaukate, famille nanga ikaukate, bana nanga bakaukate, arrose-nous Seigneur. Molimo santo na zambe, pelisa moto kati na biso. Papa na salela yo, na salela yo, na salela yo. Au nom puissant de Jésus, toi qui fais de tes serviteurs de flammes de feu, salanga Seigneur flamme de feu, et le feu du Saint-Esprit, et katina bomoranga, répand sur moi Seigneur notre Dieu, l'onction, onction ya molimo, tozobelela, onction ya molimo, natongo alléluia, onction ya molimo, molimo santo nzambe, alléluia, nyonso na kosala, nyonso na koluba, onction na yo papa, onction sur onction, et natongo alléluia, Père de gloire, remplis-nous jusqu'au débordement. Alléluia, prêtez sur ton don du salut, sur ton salut, tombe la spirituelle, toko ba kosala, ba posa en zototé. Alléluia, molimo santo l'ensemble, remplis-nous, au nom puissant de Jésus. Alléluia, papa, tongo nyonso zala na biso papa, peuple européen sa moto, lamsa bango, babone nyonso, lamsa bango, ba nyonso nanu ba kokota na bergerie, ote molimo santo, telemisa bango, peuple de Dieu, bobon de la paix pour nanga, bobon de la paix pour le ministère, oyo bandeko nanga,
Oh, soungangai na prière, apôtre Paul, abanda kolobana bandimitan, on souhaite prier pour nous. Alléluia, priez pour moi. Bien-aimé, ton le Seigneur. Et t'es nakambabino dans zototé, nakambabino dans zototé. Bien-aimé, ton le Seigneur. Alléluia. Seigneur, notre pambolio, prêtez jalimo santo. Merci, Seigneur, pour notre conduire, bisson la prière à ton alléluia. Nakombo na Yesu, to le bisson nyonso. Amen, 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 amen. Bien-aimé, ton le Seigneur, acclamons, acclamons. Il est là. Il est avec nous ce matin. Culte na bisson na nous facilité. Bien-aimé, ton le Seigneur. Première partie, aussi, première partie, toko ka parole de Dieu. Fait toko tika. Le reste de la journée, na maboko ensemble, fait toko annulé. Aujourd'hui, mungu na sali. Nabutu alléluia, toko annulé, ango toko détruit l'ango. Au nom puissant de Jésus. Yango esengeli boko la boye bandengeni ya koyeba ko organiser et ko orienter ba prière na tongo tant susu ba problème technique au monique l'équité tant susu okoko prier yomoko mais surtout tous a déjà na ba culte eza ebelé bien aimé dans le Seigneur. Yango de kotina na chaîne na biso oziki moko ya tongo au prier yakala ezalakate prière yakala ezalakate bien aimé dans le Seigneur. Non c'est ali prière. Alléluia. Yango de bien-aimé dans le Seigneur. Na pesi don beauté na kombo na Yesu. Bonne année pour na bandeko nyosoke. Tant suzoke banda banda to kotina 2023 auto kutanité et pe atako ke tozaki déjà la bino bonne année liko ba année ya kitoko ya malam na souhaiter les binongo ezala année ya faveur de Dieu ya ba porter fond mais la bino. Au nom de Jésus, bo kanga mananzambe, bo linga nzambe, bo sala nzambe, le lengenan bo sale la ete, yangonde boko mona, oko ningi sanzambe, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Et la micro ezali mote Philippe, ceux qui t'en sous ou bingate ou bien ezali mbalanae aliboso. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Bo s'abonner, maintenant vous allez kokota, et le aliboso ezali ke bo like. Mais bande komingi YouTube azola kisanga bino. Bozo kota mais boza karabino abonné te moyen ba afficher bino boye exactement ngai na chaîne na zomo na bino na éviter ceux qui bozo bangani ko bangana 2022 botika ngo bo s'abonner mais ceux qui peut éviter tout na bala kisayo mais peto sali méthode ya sika yake soki vidéo o eke tina suka okomona ete soki kaka esili yango moko et que senga yo ke non s'abonner comme mona s'abonner en rouge et s'afficher ce que cliquer les colonnes dango au s'abonner balamoko ba s'abonner kaka balamoko bien aimé dans le Seigneur mais tant sous bozo kokate po et en a 3 email o il fallait bozo nango po ete bozo la ce que vous akana hotmail te vous akana gmail te vous akana outlook te et misa tuana moyo s'abonner zate ndekolanga ezali ke po sala pe commentaire ezali kaka pona ate et na YouTube nyonso okoki ko sala commentaire ndenge olingi yangwana ndekolanga bo like bo sala ba commentaire na bino ya direct boye tan susu e yaka kolongwa mais na gauche na sewana ya vidéo na yo na gauche na sewana ezaka place ya ba commentaire ou etika la kalibela sala commentaire ndekolanga vous partagez na bande comme susu bien aimé dans le Seigneur toko ki kosi sateke sans que toka liloba na nzambe toko moment sikoyo yakoyoka liloba na nzambe bien aimé dans le Seigneur tolingi tolobela maloba na nzambe totanga maloba na nzambe avant que tosilisa na tonga lelo mais bien aimé na lingi na signaler que non programme na biso na zongi na normal pensate yangonde vraiment bobon de la pona biso bobon de la pona ministère afin que monsala ekende normalement dengue ebandaki kozala mais na tonga lelo bien aimé dans le Seigneur na isusu ko exhorter yo ke linga maloba na nzambe linga nzambe tanga maloba na nzambe vandisa maloba na nzambe katina yo tamboula à la lumière de la parole de Dieu tamboula dans la crainte de Dieu pour être réussir bien-aimé dans le Seigneur yangonde soki ke ko tamboula malamu te soki ko landa ba norme ya nzambe te yango zali komona ete batu mingi bazali ko réussir te mais nous sommes condamnés à réussir dans nos vies
et vie na biso ekoki kozala le même te. La Bible nous dit que avec Dieu nous ferons des exploits. Nan moni te que moko kati na biso asali ba exploiter. Mutu nyonso il faut aspirer ya kosala ba exploit non nzambe. Na makasi na biso te et nanguya na biso te mena molimo na ye bien-aimé dans le Seigneur. Tanga kama lo ban nzambe zwa tan ya kotanga maloba na nzambe na tan ya parole de Dieu net na culte ya tongo bien na ba culte il faut zwango au sérieux yango nde omona mona na nzambe. Mais sans plus tarder tozali kolobela tozana nukaka na verset wana oto tanga ki na Matthieu chapitre 11 verset 12. Ezali koloba était depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Alors que banda tant il y a Jean-Baptiste tisiko le royaume de cieux. Yangode naïm sakabino tango nyonsoke notre objectif en Christ c'est le royaume de cieux. Ce qui est là qui pona royaume ya mukilo et zali na batu o bazali kat na mukilo bazali ensemble te ba réussir vie na bango koleka. Et ça n'a pas tout que au kotanga kela sinayo kozomsala na yo okozanayo na vie malam. Mais notre objectif est le royaume des cieux. Mais de l'autre côté, Eli kolobate qui peut être tozali kozela le royaume des cieux tous à la pauvre tous à la malheureux. Non, c'est pourquoi nous devons nous conformer à la parole de Dieu pour être tout le monde a le boko ensemble kat na bomo na biso. Nalingi koyela bino basol gante mais nalingi koyela bino na bato o balingi nzambe bato bazali koluka nzambe bato bazali na la faim et la soif de Dieu bato o ke bazali na l'amour de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, yango le royaume de cieux est forcé pour la banda Jean-Baptiste ayako annoncer koya ya Messi banda wana omona ye moko Jean-Baptiste bakata ye mutu bakata ye mutu akufa liwa ya normalité pour nani pour ete yende mutu ayaki ko préparer le chemin ya Messi. Bien-aimé dans le Seigneur, ye moko Messi akufa ndengeni nekulusu pete tobika yaya. Nous devons aussi nous sacrifier pour Dieu. Dieu s'est sacrifié pour nous. Nous aussi nous devons nous sacrifier pour lui. La mukatongo bondela mi pesa discipline na nzoto na yo na makanisi na yo na couple na yo na famille na yo na société yango nde ko forcer yango na et comme que il faut tout ça là effort, il faut tout ça là effort. Sans l'effort tokoki ko ressortir. Bien-aimé dans le Seigneur, notre objectif est le salut de nos âmes. Tu dois faire l'effort pour sauver ton âme. Nous sommes sauvés par la grâce de Christ. Akufi ponabiso. Mais toi aussi, tu dois faire l'effort. Il y a que tombola, il y a que se conformer à la parole de Dieu. Yangonde les autres autant ce kaka peut être en fait relaté ce que par Luc chapitre 16 verset 16 et le Bible. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Ba loi na ba prophète base ba subsister qui na koya ya Jean. Depuis lors, maintenant depuis Jean, et lui que depuis Jean Baptiste, le royaume des cieux est annoncé. Le royaume des cieux est annoncé, bien-aimé dans le Seigneur. Et chacun use de violence pour y entrer. Chacun doit user de violence pour y entrer. Ce qui te montre ndenge ba apôtre ba kufa yaya tokoko kima makambo nzambe. Mutu mokote o lelo ba prophète toujours ba sal nzambe. Ba oyo ba komi ko tombola na ba kana mokote na no komi na persécution ok ba apôtre ba disciple ba connaître qui après kufa ko c'est quoi nako ke de lo la ya Messie. Bien-aimé dans le Seigneur. Ah, Luc a dit que le royaume de cieux est annoncé. Et j'allais annoncer wapi nam Matthieu chapitre 3 verset 6. Bien-aimé dans le Seigneur. Verset 2 plutôt. Matthieu chapitre 3 verset 2. La Bible dit. Jean-Baptiste Salobaki, il disait, répentez-vous car le royaume de cieux est proche. Yaya,
ce que se repentir te, ce que bongisi te na nzambe, ce que bongisi motema na yo te, ce que bongisi tambole na yo te, yaya royaume de cieux okoratango, ce que raté royaume de cieux, yokanga malamu na tongo lelo, ce que raté royaume de cieux, mais royaume ya diable, l'enfer okoraté yango te, parce que nous avons soit la vie éternelle ou nous avons l'enfer de l'autre côté. Le royaume de cieux d'un côté et le royaume de Satan de l'autre. Le royaume de Satan, c'est l'enfer. Motoana et cause la montignoso. Ok, azali matoi mangongi. Mutu ok, alingi koyokate. Mutu ok, mutu ya lokoso. Mutu ya mabe. Mutu ya kowe la mbongo. Mutu ya kowe la bana. Mutu ya koboma mabala. Bien-aimés dans le Seigneur, le royaume de cieux est proche. Nous devons nous repentir. Il y a des exhortations, il y a Tongo, il y a Lélo, dans Luc chapitre 16, verset 16, que depuis lors, le royaume de cieux est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Il y a poète au kangamotema, poète au kanganzotonayo, qui est au salakindumate, et il a des facilités. Poète au tikamakamabe, poete mutu atika kisi, mutu atika kindoka ko olinga nzambe ko landa Yesu. Ezali facilité poete bato basema mesana kina ba vina bango na mabe. Mutu atika muibi akoma lelo ya nzambe. Violence yangona, bien-aimé dans le Seigneur. Okoma kobonde la kolamuka butu kobonde la kokede ndakwa nzambe ko sunga misala nzambe. Omoni moi 10 na yo 15 na yo okoko sala na oyo lingi. Que au PC pour soutenir l'œuvre de Dieu et la facilité. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais il y a tous les jours. Il y a la facilité, mais nous devons le faire. Nous sommes obligés de le faire. Merci Seigneur notre Dieu pour ta parole ce matin. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, Papa de Commission. Gloire et zonge painayo. Merci Seigneur en 2023. Oh monisa munene na yo katna bomo na biso. To vivre gloire na yo. Papa koti kabisote. To kende kokota na royaume ya diable. Mais to kota na royaume na yo. Sunga ngai molimo santu na nzambe 2023 pelisa moto katnanga. Nangala motema moto. Na ya makamba nzambe. Ya kobondela, ya kokota ba prière, ya ba raison nyonso tozo pesa, yangonde okokende kolobango liboso ya Seigneur. Yangonde nous devons user la force, la violence pour servir Dieu. Que non na kolamuka tongo, non na 21h na kokota. Ya tozo kende su mingi bazo kende su na ba église te na oyanda kuna yo. Tu n'auras pas d'excuse devant le Seigneur. Connexion. Bien-aimé dans le Seigneur, Père de gloire, Sunganga et Papa, Namakas Nangai Moko, Naokokate, que ta parole habite en moi abondamment, que ta parole habite en moi dans toute sa puissance, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tous les bandits qui déjà au bon de là, mais tous au bon de l'été, année au Papa. Tout le monde a le boko na yo, tout vivre monene na yo, Seigneur, na mon changement, monene kat na bomo nanga, le boko na yo, Seigneur Isalananga, a pas fait moi voir ta gloire cette année, au nom puissant de Jésus-Christ, na vivre monene na yo, Père de gloire, na kombo na Yesu, alléluia, nzambe tata, ma difficulté nanga, on a outi nango na 2022, on a outi nango na vie nanga, papa, ma difficulté nanga, na maboko na yo, ba problème nanga, na maboko na yo, tongo toyaka, wete pona kolobela ye, na pa sala, na pa mimonisa, to monon na monan kembo na yo, au nom puissant de Jésus. Alléluia, nzambe tata, 2023, oh papa, na mona lo boko na yo, je vais faire des exploits avec toi, Seigneur. Je vais être comme ta bouche, lo boko na yo, pambola msala oh. Molimo santu na nzambe, arrose-moi, kambangai papa, est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que tu es là?
kolala te na tonga lelo, kolala te bien-aimé dans le Seigneur, kolala te, telema papa, telema na bomonanga, amona kembo na yo, Seigneur peuple oyo pesinga Seigneur nazali kokamba na maboko na yo, abakotika bango te ba oyo bato bandaki na bango ba basili kolemba, touche bango, zogisa bango na nzela, tomona monene na yo Seigneur. Seigneur, ane oyo nzambe tata, nazo déclaré sans effet œuvre jonsoya diable, sans effet contre Bomonanga, contre le ministère, contre Banananga et contre famille nanga, contre famille chrétienne, Seigneur, tozana bango tango nyonso papa, qu'aucun malheur ne nous arrive. Protège-nous Seigneur, sois avec nous Père. Tambu sabiso le lego tam sabiso na 2022. Battez la biso le lego battez la qui. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas dire que tu as journée na biso na maboko na nzambe. Mais nyonso oyo mungu na sali na butu alelo. Au nom de Jésus, tozo condamné yango. Bandoto mabe, tozo ko effacer yango. Na effacer bandoto nyonso mabe. On a loti na butu alelo. Au nom puissant de Jésus, na effacé yango nyonso, na détruit yango nyonso, na tumbi yango, na condamné yango nyonso. Au nom puissant de Jésus, na papa programme nyonso ya kanza, ya journée allélu, alléluia, na pédissi moto, na prophétisé moto, na déclaré moto, na tumbi yango nyonso. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus, na tumbi nyonso, au nom de Jésus, na pédissi moto. Au nom de Jésus, n'appelez moto, papa yo bengami le feu de vos rangs, de vos réunions, so etelemi boso la ngai na journée o alléluia, oh boy, ba mauvaise nouvelle, ba mauvaise surprise na boy, ba tak nyonso ya munguna na journée alléluia, au nom de Jésus, na repoussé yango, au nom de Jésus, na détruit œuvre nyonso ya munguna, alléluia. Œuvre nyonso ya satana na journée au nom de Jésus, lumière na yo et briller na nzela na ngai na vie na ngai na journée au nom puissant de Jésus. Abatelema bundela ngai litumba, alléluia. Protégez Seigneur, protégez peut-être Janine Nzambe, protégez papa, protection na yo Nzambe tata, alléluia, a déclaré Seigneur. Ma bonne nouvelle, a déclaré miracle, prodige, ta main puissante, est à l'œuvre, papa. Au vivre changement radical en 2023, bénis-nous, Seigneur, scandaleusement, Père. Alléluia. Bénédiction, il y a Obed et Dom, il y a Batouba remarqué, Batouba vivre, Bamon a été, que la main de l'Éternel est avec nous. Alléluia, Zambetata. Papa, Pessabiso, Makasi, Tongo, Nyonso. Tola kapel a patinda pe ba mususu ba ya ko rejoindre biso en 2023 oyo Nzambe tata ba nyonso monguna a bloqué ba volonté na bango ete ba ya te Seigneur libérer dans oyo au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur de tout-puissant vous bénisse et vous garde. Que le Dieu tout-puissant fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce en abondance cette année 2023. Alléluia. Qu'il tourne les regards vers vous. Qu'il vous donne tout ce dont vous avez besoin. Et pour la vie. Et pour la piété. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, papa. Alléluia. Que les yeux de l'Éternel qui parcourt toute la terre nous localise ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu, Seigneur. Nous avons besoin de ta gloire. Fais-nous voir ta gloire, Seigneur, cette année. Fais-nous voir ta gloire, Seigneur. Que ta droite soit avec nous. Que ta main, Seigneur, soit avec nous. Au nom puissant de Jésus. Tongo nyonso papa. Moniso iselimone nayo. Nyonso pona lokumu nayo. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, 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 amen. Acclamons le Seigneur, acclamons. Il est là. Il est là. Et 2023, yango tout le monde, yango par sa grâce. Yango dékonanga. Alléluia, use la force, la violence et lutte contre le sommeil, contre la fatigue. Alléluia, contre le diable, contre ton corps. Bitumba, bien-aimé, ton le Seigneur, petit longa. Vie chrétienne, ngaïté, Bible, le dit que Banaka, Jean-Baptiste, a fongola ka monokorae, et comme que,
e baebele bakufi kaka mpona makambo nzambe oyo kaka mpona kondima oyo tondimi yango nde toza na bituma ya butu moi yango nde force na yo toza na nzambe mais tu dois faire l'effort. Donc il y a la part de Dieu et il y a aussi notre part. Ce que Zimbongo Nzambe te apesi mbongo akende na wenza sombele bilamba sombele biloko akolia non, il y a ta part. Apesi a facilité yo mais c'est que part na yo. Ce qui bongo okufanzala na mbongo okufanzala o réussir. Alléluia. Yango bien-aimé ton le Seigneur tongo nyonso toya tokutana tobondela du lundi au vendredi tozana ngonga 6h. Mais samedi na dimanche, wanande tozo kutana nangonga 5h30, poko nyonso nangonga 21h, tozana prière agressive du soir avant de se coucher en paix, mais singulièrement pour la mercredi ezali pona banana biso, pe pona mabala, pe pona stérilité et tonyata ngoto bebisa misala nyonso ya diable, bien-aimé dans le Seigneur. Mais il y a un dimanche, nangoga 17h, on a tozali na enseignement biblique. Année passée, on a comme on a été année au monana. Dimanche, ezali temps moko malan, ok, na 17h, on a Elia Bruxelles, tozaka biso, nyon na bandaku. Mais na zomo na binote, ndeko na tika pare swana ya 2022, on a Korea nango susute na 2023, violence yango wana. Ce que ça l'a ngoté ngaïté mutuna zo condamné yo na condamné yo na ni Bible parole de Dieu mutu eko condamné yo jour au côté mal boson ensemble que ba eux babanda ko sala il faut rwana babanda ko sala ndengeni. Bien-aimé dans le Seigneur yangwana. Mais otalana la description ana c'est okomona ba coordonner na biso soki aux pour ça il y a lisungi spirituel to ko sunga yo na prière. Paye au compte bancaire, au compte à payer quand il y a PayPal, et ndekonanga, peut-être boss ou amsala ensemble, et ça la paix violence et sous na finance na yo ponako soutenir l'œuvre de Dieu. Ça la violence bien aimé dans le Seigneur, nazo mona binoté, puis nazo mona binoté, et surtout côté wana, et pourtant ministère exemple pour ça makambo ebele, nazo mona binoté, nzamba sunga était au ça la violence. Bien-aimé dans le Seigneur. Yangwana tant comme ah, ce qui n'a nos s'abonner à nous, bien-aimé dans le Seigneur, s'abonner à yo. Kende sous na deuxième chaîne na biso LRDC TV2 ou s'abonner pour soutenir l'œuvre de Dieu. Ndekonanga. Bo like, surtout tant que vous allez koya et le cas de bosso ko sala like nano. Mais beau partager. Et surtout, dès que tu as boye, au partager et pe na baninga, na ba réseaux sociaux na yo pe au partager, ko sala mo bimbango ana. Na yebisa kibino année passée, verset ya Exode 23-25 que Nzambe après ça ba condition musu ba bénédiction musu soko ko arachango soki ozali ko sala Nzambe lobi que serre-moi d'abord et après je vais te bénir. Na ko na mater wana Isaac peut bénir Esaü alobi ke kende na bomela na ngai nyama soki na lie na bénir yo ha makambo nzambe saka bon bien-aimé dans le Seigneur yangwana de konanga tanto komyana to komina suka to kutane susu mukola lobi ko zanga te nango ga 6 to kutane ponako bele l'ensemble 2023 changer de konanga au nom de Jésus. Amen, amen, amen.